Original. Onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo mpo yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba camarade nangai eu tinha na mão com a casca César você César não pode que eu não pude mostrar susuta kurutu nangai 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 Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Kimbone Yahweh, Kimbone Yahweh. Alléluia, Amen. Kimbone Yahweh, Kimbone Yahweh. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembo lokumu sepa na yo. Haleluya, amen. Kembo na yawe, kembo na yawe.
la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Christ ressuscité nous dit: je suis la lumière du monde. Allumons de petites bougies comme les signes de notre foi et de l'espérance dans la vie éternelle. Nous savons qu'en raison de la faiblesse humaine, nous commettons tous des péchés. Devant le Dieu très saint, personne n'est sans péché. C'est pourquoi nous voulons offrir l'Eucharistie pour notre frère décédé Thomas en expiation de ses péchés. Nous prierons Dieu pour les purifier de tout péché et les fasse entrer dans la communauté des saints. Préparons-nous à la vie éternelle. Prions. Dieu, notre Père, toi seul, tu vaincre la mort et donner la vie qui ne meurt plus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père peut être la demeure de beaucoup de monde. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père
sans passer par là. Acclame la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, je m'adresse à aux plus proches, aux enfants, avec qui ils vivaient. Je m'adresse à vous, frères et sœurs. Je voudrais dire que vous réjouissez de sa présence, de son amitié, de son amour et de sa fait mal différemment. Et cet départ, cet obsèque aujourd'hui, avec l'âge, assez jeune, fait mal. Nous sommes tous plongés dans le deuil, dans la tristesse, dans le deuil qui marque notre vie, parce que la vie de notre frère défunt se finit. Quand j'étais, il y a à peu près 20 ans, sur le tombeau de mon frère décédé brutalement, un prêtre dans l'homélie disait pourquoi. Je me souviens de cette question. Pourquoi? La vie et la mort, ce qui est clair. Nous souffrons, nous sommes dans le deuil avec nous. Son amour, l'amitié envers les plus proches et ceux qui sont plus loin. Pour que Dieu, finalement, et c'est l'essence de la prière, de l'obsèque à la chrétienne, et c'est l'essence les plus profonds, frères et sœurs, des fils de Dieu, le mystère de sa résurrection. Avec celui qui est la vie et la résurrection. Très fier de jouer moderne en oubliant de celui qui était, qui est envisagé, contempler les paroles de Dieu, cette scène très connue où Yahvé se révèle à Moïse dans Je suis qui je suis. Je suis celui qui suit. Celui qui est, qui était, qui vient. De les cercueils et la mort, ce sont les plus forts prédicateurs. N'oublie pas de ton Dieu qui t'a sauvé. N'oublie pas de prier. N'oublie pas de sanctifier. La foi dans le progrès qui n'apporte pas la réponse. Pourquoi je vis? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Frères et sœurs, je suis la vie et la résurrection. Et le Christ miséricordieux, ressuscité, présent sur ce tableau, console la famille, les plus proches qui souffrent aujourd'hui. Mais aussi qu'il nous donne la grâce et ouvre-nous notre cœur pour qu'il nous touche, pour qu'il guérisse notre blessure et pour qu'il façonne en nous les disciples de sa résurrection. Je suis la vie et la résurrection. Celui qui me suit vivra à jamais, vivra
à jamais. Jésus, j'ai confiance en toi. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Thomas que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, avec Saint Thomas et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Avec lui, qui est aux cieux, que ton nom Bonjour, je voudrais dire quelques mots pour la mémoire de mon père, de moi, mon frère et ma soeur. Papa, tu n'imagines même pas la fierté que j'ai eue de t'appeler comme ça. Tu as été un père plus qu'exemplaire. Tu étais ce genre de père que tout le monde devrait avoir. Gentil, généreux, aimant, courageux et dévoué. Et encore tellement de qualités. Tu me manques depuis ce dimanche 26 mai. Et quand je t'ai accompagné à l'aéroport, je n'aurais jamais imaginé que c'était la dernière fois que je te voyais et que je te prenais dans mes bras. Quand je vois toutes les personnes qui sont ici et qui se sont impliquées depuis ta disparition, je me dis qu'il n'y a pas qu'à nous que tu vas manquer. Tu as marqué tellement de personnes par ta gentillesse et par ta générosité. Papa, je t'aime tellement et c'est la seule chose que je garde au présent, car à jamais tu seras dans nos cœurs et dans celui de tous tes petits-enfants. Après 27 ans, sans être parti au Congo, personne n'aurait pu te retenir. Mais je remercie le Seigneur, car à la différence de maman, tu nous as vus grandir, tu nous as vus adultes et tu as même connu tes petits-enfants. Tu m'as toujours soutenue et fait de ton mieux pour moi, Margot et Florent. Papa, nous t'aimons et cela pour toujours. Que ton âme repose en paix auprès du Seigneur Jésus-Christ. La liturgie c'est fini.
Je ne rajouterai pas grand-chose à ce que vous venez de dire. Tout simplement, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont derrière vous. Ils vous ont soutenu, entouré, encouragé pour organiser cet hommage. Alors un grand merci à vous tous, bien entendu, pour votre présence, mais aussi pour ce moment de prière que vous venez de partager avec les enfants. Dans quelques instants, je vais vous inviter, chacun à votre tour, à venir vous recueillir, à accomplir un geste, celui que vous voulez. Étant donné que vous êtes venus nombreux, vous n'allez pas pouvoir vous avancer tous en même temps. On va d'abord faire avancer les personnes qui se trouvent debout. Il y a les personnes qui sont sur la gauche, donc à ma gauche à moi, vont revenir par l'allée centrale et ensuite repartir par le côté. Toutes les personnes qui ont une place assise, restez bien assis s'il vous plaît. Alors votre papa habitait non pas un quartier populaire, mais un quartier où s'est rendu populaire par sa gentillesse. Et en fin de compte, avant de l'accompagner jusque sur le lieu d'inhumation, nous ferons donc un petit crochet dans ce lieu où il est tant apprécié. Voilà. Les enfants, je vais d'abord vous inviter à venir, vous recueillir auprès de votre papa, ensuite vous revenir vous asseoir. S'il vous plaît.
Makambo nyonso salaka etondinga motema etindinga na loba lokumu ezonga na yo makambo nyonso salaka etondinga motema Yesu etindinga na loba lokumu ezonga na yo Alléluia.
toyembi Alléluia. Yesa lokotanga na se asanta identité na ngai apisanga kombo sika ango na yembeli Yesu we elika ya basantu we na yemela na ye loyemo na ngai ya sika Hallelujah Kemona yawe toyembi Alléluia. Ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe oyo nde mokokisi na nyonso aloba koloba eza nango ebele ebite na banda na wabio aloba mpe nini na masusa alaka mpo na nga kosalelanga ya kokamwa kosalelanga ya minene alobe mati motema yango na yembeli yo naganga taleluya Alléluia Kembo Nkembo Nzambe na kati ya mboka elekelaka mayele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akoisa engambe Goliath lolenge nini na banza na kati ya likulu Daniel akoma mboninga ya bakosi lolenge nini na banza mota masumu lokolanga lelo nakoma kote ya pe bato Yesu we elika ya basantu we na yemela na ye loyemo na ngai ya sika Hallelujah Kemona yawe toyembi Alléluia. Onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili egumbamela yo po yo nde obongi nango basantu nyonso toyemba Alléluia amen Alléluia amen Kembona yawe Kembona yawe Alléluia amen Kembona yawe Kembona yawe Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo na banzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembo lokumu sepa na yo Alléluia amen Kembo na yawe Hallelujah.
nyonso yosalaka etondinga motema etindinga naloba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Yesu etindinga naloba lokumu ezonga na yo. Alléluia, alléluia, toyembi, alléluia. Yes, alokotanga na se, asabdari na tete na ngai. Apisanga kombo sika, angona yembeli. Yesu we. Elika ya basantuwe na yemela na ye lo yemona ya siga. Hallelujah, kemona yawe to yemi. Hallelujah, kemona yawe ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe po ende mokokisi na nyonso. Aloba koloba eza nango ebele nayebi te na banda na wabio aloba mpe nini na masusalaka mpo na nga kosalelanga ya kokamwa kosalelanga ya minene alobe mati motema yango nayembeli yo. Alléluia, alléluia, nkembo nzambe na kati ya mboka elekelaka mayele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akwei Hey!
à sa dernière demeure. Nous voulons rendre grâce à notre Dieu. Nous voulons dire merci à notre Dieu, car il est écrit dans la parole de Dieu qu'en toutes circonstances, on doit glorifier le nom de notre Seigneur. Parce que c'est lui qui avait donné la vie à notre bien-aimé qui était avec nous. Et c'est lui, l'Éternel et Dieu Tout-Puissant, qui la récupère. Donc nous, en étant des humains ici-bas, nous sommes dans l'incapacité vis-à-vis de la mort. C'est-à-dire que sur ces terrains, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous nous inclinons toujours à la volonté de Dieu, en disant que c'est toi qui as donné et c'est toi aussi qui l'as récupéré. Et croyez-le, si Dieu ne voulait pas que notre bien-aimé puisse mourir ou ne plus être en vie, cela ne pourrait pas aussi y arriver. Si cela est arrivé, parce que Dieu qui est l'auteur et le maître de toutes choses, c'est lui qui l'a permis. Je ne veux pas encore accepter Jésus-Christ dans votre vie. N'attendez pas, bien aimé, n'attendez pas, ne vous dites pas que non. Je donne encore un peu de temps. Voilà pourquoi moi je peux demander en ce moment que nous puissions vraiment réfléchir et puis nous allons. Que tout, Seigneur, ne soit que pour la gloire de ton Saint-Nom. La puissance du régnant, majesté et ton Saint-Nom, soit glorifié pour Dieu, je m'en vais prier Sa engambe Goliath lolenge nini na banza na kati ya ligulu Daniel akoma moninga ya bakosi lolenge nini na banza mota masumu lokolanga lelo nakoma kote ya pe bato Yesue elika ya basantuwe na yemela na ye lo yemela ya sika luyama emola yawe toyembi haleluya Onkolo tika ete minoko nyonso etatola kombo na yo mabolongo ya bikelamu nyonso ya mokili Là, c'est bon, déjà. Reculer, laissez le dos. nakosengela nzambe bolimbisi nzambe na ngai nasengi bolimbisi ta mosusu naza na makanisi ya mabe soko mpe nazokolela ya mabe soko mpe nakanisi nini nzambe limbisa ngai nazali moto ya masoko nalobi te otali masumu na nakobika liboso moto yo olimbisaka ntango nyonso olimbisa ngai nzambe ya solo bazokoteya naza na mawa te kasi poto oyo moto akokausa yango bele yo nzambe na ngai nalelaki mingi bana maladi na bikambo nini nzambe nasi nafuta paku na ngai rosa akeli nafuti paku bongo likambo nini susu oyo nzambe na ngai naloba mingi te nalobaki kaka nzambe kanisa ngai na mosala ngai nasali na ndako ya nzambe yo oza kofuta bato oyo abandi na ntongo oyo abandi na mili oyo abandi na poka lifuti bwe ndenge moko nzambe apeso merci mingi
natondi yo soko olingaki te mokano oyo mbe esalami te satan amekaki yo okokaki satan akokaki yo nzambe ozala makasi yo moko moto opesaki nga bana yo oyo nyonso mibale yo moko moto opesaki nga bango kasi yo moko mpe olongoli bongo nasilika na yo yo olobaki ntango na pasi bosepela bobelela ngai ntango abisengo obele kasi nakomi na ntango na pasi nzambe naza na mawa te bato bazokoteya ngai mwana ngai kuna mpe aye ateyi na ndako mwana ngai amwasi mpe ateyi abibiso nyonso nzela yango moko kaka dake yoza mwana ngai liboso kende malamu tala otiki bana kasi oyo nazokoba boye okoyoka soza susu moto ya molimo ekula biso te kasi nzambe moto azokoyoka maloba ngai nazokoloba yo koyoka ngo lisusu te yango nazosenga na nzambe abatela mpe ngai abatela bana batikali mama te tata te kasi nzambe yo moto kobatela bana nzambe na ngai peso merci mingi bandeko moye kutu naloba ezali te makambo ezali ebele kasi nzambe moye te yo nde moto kokamata poto oyo ya ngai okausa yango nasengi na yo nzambe pesa nga mikolo nayeba yo lisusu mpo nga mpe nakenda nzela malamu nazala na maboko na yo nzambe soko yo olingaki te mbe daki akufi te ye moto obongisaki nzela wana ye akufi bake na ndako na lopango baleli ye pa tata ne balelaki ye nzambe abongisaki yango bato bazoba opo nini akendeki opo aboyeboye kasi mokano na yo nzambe soko olingaki te mbe dake akufi te merci nzambe natondi oyo nakomisi yo na nyonso osali mpo na ngai nazosengaka nazala na sante malamu bana mpe otiki bazala na sante malamu merci au revoir dake nakolela lisusu te nasi na boleli esili dake esa balobambala mo non. Papa, aujourd'hui tu nous as donné rendez-vous. Tu nous as donné rendez-vous à ta dernière demeure. Quand Désir m'a appelé pour me dire que tu étais parti, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'ai encore la vidéo quand tu me dis au revoir à l'aéroport. Je regarde tout le jour. J'y croyais pas. Mais maintenant je crois. Je vois. On est sous terre, je crois. C'était mon papa, tu étais mon ami, tu remplaçais maman, tu faisais tous les rôles pour nous. Même quand ça allait pas, tu cachais. Tu nous protégeais, papa. Quand les autres parlaient sur nous, toi tu prenais sur toi. Tu nous disais ça va aller, ça va aller. Aujourd'hui tu es parti, tu nous as laissé, papa. Tu laisses un grand vide. Tu laisses un grand vide que maman l'a déjà laissé. Toi tu laisses encore un deuxième vide. Désir, elle a fait des efforts. Elle a travaillé dur à l'école. Elle a eu son bac, papa. Elle a eu son bac pour toi. Tu n'es même pas là pour fêter ça. On commence à avoir toute une situation, papa, mais tu n'es même pas là. On ne sait même pas avec qui on va partager ça. Regarde tous les gens que tu as réunis aujourd'hui, toute la famille, parce que tous les gens qui sont ici, c'est les gens que tu as choisis avec le cœur. Tu les aimais, à chaque fois tu me parlais d'eux. Tu me parlais de ton foot, tu me parlais de tes amis. Aujourd'hui, on est tous là pour te rendre un hommage, le dernier hommage. On est là, on porte un t-shirt avec le sourire parce que tu souriais tout le temps. Tu étais là, tout le temps, tu nous faisais rire. Et c'est l'image qu'on veut garder de toi. Que cette terre te soit légère, que tu reposes en paix. C'est juste le corps qui est mort. Mais ton esprit, je sais qu'il vit. Je sais qu'il vit et qu'il est parmi nous, qui nous regarde. Et tu serais même étonné de voir certaines personnes ici. Tu nous appellerais par le surnom par lequel tu nous appelles. Tous, voilà, tous les gens ils sont ici pour toi, papa, parce que tu nous as aimés. Nous aussi, on t'a aimé, papa, et on t'aime encore. Et la mort ne peut pas nous voler une chose, les souvenirs. Les souvenirs restent dans nos cœurs. Ils ne sont pas morts, on pensera à toi. Et tu es toujours dans nos cœurs, papa. Il y a Florent qui est là, il y a Daisy, il y a tout le monde, tout le monde. Je ne vais même pas te citer les noms parce qu'on est plein. Papa, on t'aime beaucoup, on t'aime. Repose-toi. C'est Dieu qui a décidé. Et je ne peux pas être triste parce que ce serait renier ma foi.
Parce que Dieu a dit qu'on devait tous partir, c'est notre chemin à tous. Tu es parti en premier. Et puis, ça suivra. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. C'est un au revoir. Sois bien où est-ce que tu es. Et si tu peux, jette un œil sur nous. Parce que nous, tu es dans notre cœur. Nous t'aimons. C'est tout ce que j'ai à te dire, papa. J'ai pas beaucoup de mots. Je suis choquée. Je ne savais pas que tu es parti aussitôt. Tu veux dire un mot? Personne. Tu veux rajouter un mot? Non, il ne peut pas. Juste un au revoir. Juste un petit mot. Non. D'accord. Vous avez dit papa. Vous avez dit vous avez dit vous avez la biso bana. Le loyo bisoti. On le voit ok ozoya. Vie koyane yangoyo. Oui le biso koli. Vie d'accord. Il est malade. Bisoti kali to kanisa yoga. Parce que vous allez ozali na biso linga ibato. Olinga ibato ze mutazaki na kandata to sili le lolo bozongi. Papa, quel est malade. C'est tout ce que j'avais à dire. L'eau. Ouais, Védakan, je veux toi dire au Védakan, Nazar Minga Lobate. Il va aller où en fait? En tout cas, tu étais notre ami, le doyen. Tu étais quelqu'un qui n'avait rien d'investi, mais belé. Tu es parti. En tout cas, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre petit. Hein? Que moi j'ai vu à travers eux, grand frère. Moi, personnellement, dans ma camarade on a essayé de faire le mieux, quoi. On s'est donné à fond, on était à fond pour que la cérémonie d'aujourd'hui puisse bien se tenir. Sur ce, le seul exemple que moi je retiens de toi, grand frère, c'était d'abord ton humilité. Tu étais quelqu'un de très sympathique. On peut m'avoir deux vœux. Avec toujours copain. Merci. Jean-Marie, je te dis au revoir de la part de toute la famille, tes frères, tes soeurs, qui sont venus te donner hommage. Je n'ai pas grand-chose à dire. On a été triste et on est triste. Mais j'espère que tout s'est bien passé pour toi et que tu vas reposer en paix. Au revoir pour le tout. Ouais. Nadia. Oh. Non, ebisa biso oki ozongi biso koli base pour olela vie na ye vie malamu fatura eza nde nini vie tosala jana te vie peti na yo ndeni je manque les mots à dire. Comme tu sais, Mbiaka, prêtre, boss du boss, qui est malade, mon vieux. Et là, c'est que tu vas sur nous. On est là. Merci. Pour l'attention de tout le monde. J'ai d'accord. En tout cas, on a un petit naïo. Viens depuis à Kishon. Banangali Manios, tout va aller à tout cas, il faut tout reconnaître vraiment pour tu l'as vu sur un coup de robin pour tout travailler. Moi, j'ai un dos et ça la paix, ma belle qui tient à la paix qui m'y a pour naïo quoi. Parce que naïo bien le film n'a pas baillé dans la toile, vous vous retrouvez dans la salle de la catégorie. On va faire le tour.
Laurent, vous déposez le bouquet et la beauté là. Egumba melayo poyo ndo bongi nango basantu nyonso toyemba. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh. Alléluia, amen. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh. Kolo Yesu mokonzi na bakonzi kumu mobundeli nanga na bitumba molili ngai kona yepateo tabanzela nanga pelibota nanga ango ngai nazongisa kembolo kumusepa na yo. Alléluia, amen. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh. Alléluia, amen. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh.
makambo nyonso yosalaka etondinga motema etindinga naloba lokumu ezonga na yo makambo nyonso yosalaka etondinga motema Ema Yesu etindinga naloba lokumu ezonga na yo Alléluia, Alléluia, Toyemi, Alléluia. Yes, alokotanga na se, asabdai na tete na ngai. Apisanga kombo sika, angona yembeli. Yes, we. Elika ya basantue na yemela na ye lo yemona nga ya siga Hallelujah Kemona yawe to yemi Hallelujah Kemona yawe ndeko na nyonso ekokomela yo zongisa kembo mpe lokumu na yawe boye nde mokokisi na nyonso aloba koloba eza nango ebele nayebi te na banda na wapio aloba mpe nini na masosalaka mpo na nga kosalelanga ya kokamwa kosalelanga ya minene malobe mati motema yango nayembeli yo Hallelujah, Hallelujah, Nkembo Nzambe na kati ya mboka elekelaka mayele ya bato lolenge nini na banza Davide mwana moke na libanga ya pamba akoisa engambe Goliath lolenge nini na banza na biso papa na biso alors on remercie bino nyonso tuko musika surtout ba musika wa mboka kususu baye balandi biso famille mpona pasi tozalaki na moto tundaki ndeko na biso ndeko na biso yango nalinga na remercie bato nyonso tu bayali awa na befort nyonso tu baningani ya quartier basali mosala pendant un mois namoni mosala basali pendant un mois yango lelo bomoni organisation eza malgré ça eza moke mais na nyonso tu ndenge batie cercueil na mabele tout s'est bien passé. Alors j'ai venu à vous remercier na ndenge nyonso bosali mpona biso. Alors mpona koremercie bino bato panzana mpe ka ndenge wana te bakoffrir bino quelque chose à boire et puis quelque chose à manger. Et puis tous avons la kimia, les alliés fait idée, ils ont des recueillement, les gens qui ont des biso. Nous sommes à la calme. Donc on va la calme, vous assure que nous sommes servi na basanga na bolia. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie encore. Bonjour à tout le monde. Voilà, c'est Dani Tsunami. En tout cas, Lelo Naza Amawa. Moi, ami na motema parce que émission de fois tout ça la raba émission. Tout le bébé musique, politique et tout, social et tout. Mais aujourd'hui, tout ça pas si na motema parce que tout est Kinshasa. Tous qui 3 personnes. On était avec Vieux César Ngadi, Vieux Dakia Ngadi et moi. Tous Nakin. Et Vieux Dakia Tikibuso a Koufi Nakata Kishasa et ça lui passe mingi vraiment. Après 27 ans à Kendate,
ayeko kende et puis akufi kuna eza pasi mingi corps eyaki awa na poto place avandaka na Damari Lélis na Melun bato bayebi Melun pour Damari peut-être eyebani te yango toyaki toye toke église nde bacérémonie nyonso esalamaka toti kokunda vie dakenga di kulutu nde bato babengaka ye mpo azali ya baleki oyo bato bayebi tokundi ye sikoyo toke na salle donc ezali pasi mingi vraiment ça fait trop mal parce que liwa eza mpona mutu nyonso ezali rendez-vous moko balobaka ne pas manquer parce que ata oboyi okokende kaka tozalaki na vie kulutu tondima ye te kia otika biso na kine vraiment akeye akufa atiki biso eza vraiment pasi biso bato totikali na mokili oyo vraiment toyeba kolingana kozala bien na bato parce que lobi eza ya biso te biso tozalaki na ye tosoyini na 19h na 19h40 akufi na libumu pasi alors tozala bien na bato totika barando pas de polémique ya pamba pamba totika parce que ezosala pasi quoi donc bien essayé nous avons l'habitude de faire des émissions mais là je suis tellement choquée na mort il y avait Koulou tunde tozalaki na ye biso tozongi ye azongi na cercueil ya kufi ça fait trop mal même moi quand ya jour wana to kufelaki gintseka camarade na Bruxelles a kufaki et une semaine après to solongo pe na vie dakin na kin une semaine après vie dakin a kufi donc ezali nzela moko oyo lelo toke otika mutu oyo lobi ngai lobi nani donc ezali nzela mutu nyonso ça fait très mal parce que le vieux dakin Koulou tunde batu banda obengae azaki via batu nyonso abazaki très bien na batu ezate nde balobara mutu sora kufi ya komi bien na miso batu non vieux dakin azaki bien na batu nyonso la preuve que bomoni ke batu bazé belé bazole la vieux dakin azaki papa moko poule quoi papa moko ya bien vieux moko solara bien souvenir on a tiré dans la vie dakin jour na bando voyager ngala kendaki avant bango na voyager bisinga petit na ngai kini na ebeza passe mais na ebi ke yo na kini masole fungwama ngala sombelo parfait mais na 8 ans na pesi 100 €. Na pesi 100 €. OK ngabe avi abi oui ils ont 100 € kende na 100 € na kena ngona kini et puis eraye to kutani suto ya mani abazaki na kini. Ah, c'est retrouvé qu'il était vraiment bien quoi, il était bien, il était rien en fait, non il y a aucun de kin. Au moins à terminer na coin, à osolo danae, na batu bateka ba crédit na sewa na zo solo là, au moins ke mutu a fungwa maki comme on dit. Azaki vraiment très bien, a ba iteka okufa. Libumu passa pamba vie dakaki. Nzamba fungola nzela parce que azaki mutu moko bien vraiment biso auto tikalete ya biso quoi bato bakomi kokufara boye ba vie beaucoup tozaki na bango bakufi bato belé bakomi kokufa donc eza nzela na biso nyonso tozala bien na bato toyeba kolingana encouragement na famille ngadi oyo baza vraiment na pasi na motema ebonga muta bela abeli après kei mais muta kufaka bo ça fait très mal alors en tout cas, mes condoléances encore. La famille Ngadi, na César Ngadi, Otozaki na kin, via Koufaki, na Koufelaki na Maboko, Otozaki na kin vraiment. Bah courage, na vie na César Ngadi, on est ensemble. Zamba bat la biso kara, toza bien na batu donc voilà. Bon, mon abino mo ba image na site na biso Cléboa, original, au total aka. En tout cas, toza batu bazé belé batu baye Rolanda to moni bandi badi londolé bazali ma petit il y avait Koulutu toza ba JC ye mona si ma caméra ça la biso bien quoi amdeka ezarba Nicole Vangu bazali ba des affaires o baye rolela ba jide de fer batu baza tellement belé o baye kolela vena biso Dakenga en tout cas papa vienga dit au ça biso pas simi na motema vraiment pas simi na motema mais to ebi keza njana na biso nyoso pas de polémique eza liwa oko kufa pe awa ako kufa pe ka ndinga kufina kini donc nzambe mo ka ebi jour mutu biso to okende lelo tozo solo la melobi to ebite donc nzambe nde ayebi nzela na biso ayebi liwa na biso vie daken ke malamu
otiki biso mokilo na ba edino bata ba problème bato belé na mokilo mais so ezate tozala kaka ti mukona biso ekoka kende ko pema nzamba batela yo ndengo kiei mais choque otiki biso ne tozali kino na kindengo kufi na omona onde ba kotisa yo na kata frigo veda kena ebite et un traumatisme à libéla quoi. Mais oh sali biso eza pasi mingi. Merci beaucoup, merci na batunyo sobaye ko assister na matin avec Dakia bomoni tala batu ba yaka ebele parce que azaki mutu moko bien quoi. Parce que soit za mabe batu belé ba inga ba yate. Vie Dakia, merci pour tout. Merci, merci. Avant que tu aies ato kende kina ozolinga abonnement ya portable, osama mbebele vient na ngai. Ma trop. Nzamba yamba molimo na yo, ok na kimia, opema na kimia. Merci. Donc voilà, donc on continue kaka moi ba témoignage les à la rapport na vie na biso dakenga di wa tiki biso vraiment les autres ça passe ba bazo lela passe mi na motema donc tozana les célèbres beau comme un dieu a dit Londolé ou azali petit to ngona ki mamba ya musala journaliste mais azaki pena petit hein. Il y a Dakenga a dit bonjour. Bonjour Dani Tsunami. En tout cas, il y a un peu sango. Il y avait Daken, des tokens qui chassent à Koufi, c'est là qui ont des nini. Et puis moi, témoignage, nous avons pour la vie Daken. Nous avons Dani Tsunami. Parce que hier, nous avons na César, Bakenang na vie Daken, na Kisasa. Dani Mutabenga. Tant que d'abord, on a beaucoup de gens au confondre eza vieux Daken te parce que vieux Daken eza bien important et ça n'a pas si makasi pour la petite histoire il fallait que des vacances moroboé n'a passé 1 mois et demi dans ndako vieux Daken on a na salon dans la chambre na on sala makam ngandi na ola na chambre il y a là na salon vieux Daken tout ça là 1 mois ce quand tu petit na alelio petit changa petit ngoti wana vient na biso vie mogo makabobo na passe ya mona ngo simple ndaku na ye eza lokola na obenga onu correspondance ba tout bana melette da mari ba yebi vie mogo en tout cas toucher biso vie na ngai to zarana ye to sala ba mobile ensemble on a vie na ngako Dani en tout cas vie akufi et ça les biso passi mais bon vie que nous peut maka et là on a rôle baka yangwana et puis voilà en tout cas Dani fondatrice il y a UJC original fondatrice Dani maman présidente na sengo merci mingi fondateur na biso a dit Londolé mais to sali union ba journaliste à diaspora mususu mais to lobelango après quoi mais fondateur na biso ça toujours les célèbres journalistes beaux comme Nzambe quoi a dit Londolé donc voilà. Ma témoignage na matanga ya biso ya vie Daken penza vie Daken mon ami na motema quoi. Voilà très chers amis donc on continue toujours reportage ya matanga ya vie Daken ngadi kulutu baleki wa sali biso pasi mingi wa utuko kufela biso na kata ya Kinshasa sali pasi mingi le vraiment dena esebino tout à l'heure en introduction toza na kata salle to uti ko enterrer to uti ko tika mowei na ndaku na ya sika ndenge balobaka alors tozongi lelo tozali pena vient na biso égide de fer OEP ayeba qui vie Daken très bien. Bonjour. Bonjour Dani. Oui, c'est biso vraiment eroyoka sango ya vie Daken ngadi et là on est ça là qui en tout cas sango pe na yoka kango et pas la yo moko na mona kango na page na yo ça la une émotion quand ndenge zalaka to la moki font la Facebook boyo au moins les photos à Vienna pour y aller kulutu parce que je viens là à Montikil Vienna là venant mon émission de Tokola donc et ça là n'a pas si mot on a digéré gangote on a repartagé gango mais je crois commentaire là ba tout ba mon gango mais en tout cas nazako zanga ba mot vie à salebiso faux pour ezala raté OK venant kin yo botami OK pour moi on 27 ans après au lobake tout que là la qui na bon na kozonga o vandi kuno zo vivre tout monde mais est-ce que boy kozonga o dae kuna izala raté
En tout cas, et ça l'a et surtout pour la maman Ngadi. Surtout pour elle. En tout cas, je n'ai pas compatir ma douleur, na marque moko. Je manque de mots. En 2 ans perdre, au lieu de parents va condamner 2 balles à jouer à Malamoro. Bon, soyez à Mokano Nzambe. Tout sengi merci. Abattre la yekaka. Mais qui est la dernière demeure. Mais soyez à Mokano Nzambe. Mais il y a mon Nzamba Otala. On est de Vandibo. Il est au contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un jour, on jugeons plus tard. Mais toutes mes condoléances à toute la famille, tout va petit tout va on doit compatir douleur là-bas. La preuve, depuis Corée, dans 3 jours, on a César. Pour César Azamasta, on a évité. Parce que on a même passion. En tout cas, Zambaba Telaïka. D'accord, merci beaucoup. Voilà, et ça passe surtout pour la maman. Maman Ngadi, maman Koli. Et ça passe, ça fait très mal. Et on perd, on perd Moutoua, ça dit très proche. Ça fait vraiment très mal. Très mal. Tout ça, il y a une gloire. Azaliawa, Yépé, Aeba Kipenza, vient d'Akenga, dit vraiment, qui est très très bien. Bonjour. Bonjour, Tsunami. En tout cas, on a retourné une bonité parce que toi, on a un mawa, tu as une place à mawa, tu as dit ça a passé. Liwa ya vie d'Akenga a coupé les bisous na Kishasa, ti Corée, et là on est les saluts. Vraiment, Etinda Ngara Nazala présent parce que Kulutu, Dakin, donc vieux Dakin Ngadi, Bisozo Bengue Kaka, Kulutu, pour yaza aîné à famille. Donc tant on a eu Kakao à Koufi, Natangi Sima ya Miso, et Salinga Grand Mawa, alors les locaux mais qui enterrement, ceux qui sont absents, pour yaza famille, la famille. Donc il y a aussi la Fokut. Heureusement, Nazaliawa, donc on a mon famille Ngadi tout, donc on a CPL quand même. Ouais. Merci, merci beaucoup. Donc voilà, toujours continuer qu'un reportage Nabiso, il y a Liwan, il y avait Nabiso d'Akian ou à Koufi. Oui, il fait Nabiso de à Congo. Bonjour. Yozo les gars, moi pour la vie d'Akian Gadi ou à Koufi. Non, pour la vie d'Akian, que son âme repose en paix. On est à Bayaya, tout le monde bango. Na maramba balé, na maramba belé, pour biso zaba natif, c'est assez ma belé. Témoignage aux alamulais, mais mingi orlobeyate. Et ça, c'est la bisognonso. Que son âme repose en paix. Et mes condoléances à toute la famille. Courage car tout ça présente la bisognonso. D'accord, okay. Merci beaucoup, Président Sam. Merci à vous. Oui. Mon yoko, parce qu'ils ont passé ça liwa, donc ils ont passé mingi. Et là, on est encore pour la liwa est choqué bisognonso. Bon, il y a un bazar qui non, bon, vaut mieux tout le temps dans la place il y a batouana passi. Ils ont bien mis que tout le temps dans la place à Bisengo. Bisotoye Tolandi, le grand prêtre César Ngadi, autopère des grands frères naé, qui nous dans le quartier, Mututu, Azalaki bien à Mututu. Vraiment que perdre les autres perdre les moments où il y a Mounene, Mutumoro il y a Mounene parmi Bisso. Bon, là, on a aussi vraiment Moli Monaye, Manakimia, Nzambe, Moli Monaye, et puis bateau Totikali, Toye Barake. Les lots, ils aillent, l'objet aux Alapenga et aux Alapeyo, alors to Mileng et déjà. Toye Barake, éternité à Rami Balé, c'est-à-dire, ou soit au côté à Noko, Noko côté à côté ventilateur et côté raté. C'est-à-dire, côté on a climatisé les côtés ratés. C'est-à-dire, et pas un grand prêtre. Nabiso bateau, tu prends Nabiso Nzambe. Côté Nabiso, ventilateur, clim, pamba quoi. En tout cas, on a présenté ma condoléance à la famille Ngadi. Et puis on a battu surtout Balinga César Ngadi, on a tout il y a Mélin, voilà quoi. Ok, d'accord, merci beaucoup. Pas si dans mon thème, bonjour. Bonjour maman. Bonne. Ouais, ça va, vraiment, ça tes bien, mais pas souci quand même
vie na biso tozali na ye vie moko bien gentil mais esali ke lelo nzambe abengi ye bon toza na mawa toza pe na esengo omoni kozala na bolingo na mokili eza bien omoni bolingo elakisi lelo donc otali na cimetière ndenge ezalaki otali na église ndenge bato bazalaki otali lisusu awa malgré bamoi makasi mais toza kaka en tout cas j'espère esika molimo ezali nzambe azobatela yango na kimia po vraiment bolingo vraiment elakisami quoi mais en tout cas esika nzambe esika molimo eza nzambe vraiment abomba ye na kimia quoi. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour maman. Un petit mot pour na vie na biso Dakar ou Totika biso. Bon, juste un peu le bi vie Dakar ça arrive vraiment vie ba petit tout. Ni tinga vraiment arrive vie moro. Donc na ba parler tout na zone ami qu'il y a. Il tando c'est là ba peinture. Et puis tando ça msou ya gratuit. Ai kate petit nanga bana bazana na osala bona sala bo mais bon. Gloire à Dieu, babi na circonstances nion surtout comme ça nzambe bon vie qui problème exact bana batikali, c'est toujours la famille. Ada viotika la vie il dans bien ngana Neymar wane petit ngana Neymar yo do vie ngana vraiment ya moni to tiki ba misala poto ya to les longo la famille vraiment. Merci beaucoup. Merci. Ah moins bien donc pas si quand on a monté ma vena biso Dakar ninga tiki biso ça fait trop mal quoi. Donc naine na Kinshasa a s'est décidé à tika biso ku fana na Kinshasa to ya nae et là on une sala que R yoka qui Dakar ku ça pas si là et ça n'inga pas si au sanate tant on a on a ndima été passé première fois mutao ke Kinshasa et puis à humilité kuna akufina moi pas sur moi on la et là mongo neti blague neti nini mais vraiment en réalité neti lelo na lo babo na kata makamunyo so na uti wana na uti Milan na binaya directement kaka awa po na kwa ozanga eloko te na ozanga te po d'accord c'était quelqu'un de paix d'effacé de calme de bien quelqu'un qui était avec une probité donc vraiment quelque chose qui fait mal aux gens la preuve tout à l'heure batevele baye donc d'accord c'était quelqu'un de bien qui aimait il était pas extravagant donc avec moi au moins j'ai problème tu vois et là nouvelle mon triste et puis en plus on a César Ngadi et ça Mamsou Mingi pour père de grand frère nae surtout pour la maman biso photo kunda maman na biso mais ba on va kunda biso ce qui arrive à la famille Ngadi est l'homme triste mais na maman na peut ça un message biso to banana et pas Dakar kei biso to zali donc to compenser totalement mais to zali tous allés pour accompagner César, pour accompagner maman pour et elle est triste. J'ai embrassé maman, mais tu sens la tristesse à travers elle. Ils ont passé mingi. Pour César, face à la fort, à fortifier maman, à maman na prière, à passer un mot d'amour, un mot de gentillesse pour maman, à supporter épreuve au passé. Biso tozana na âge pour supporter ba coup na ba contre-coup mais maman na âge ya bango ya pasi mingi donc vraiment na senga na César yepe na yebika na douleur mi parce que Dakar c'était pas un frère yepa na ya vraiment le roi ba vivre le roi ba copain le roi ba camarade donc Dakar ayi roi massa nae donc malgré de aller au-delà ya douleur wana asa pemeni ya maman accompagner maman na épreuve oyo na tunnel ya souffrance oyo tunnel la douleur oyo accompagner pour maman affrontant au bien parce que nga souci na nga plus maman na souci na nga plus maman na yebika avec bino badani batu ya César bon tia maboko de telles épreuves balé kango bien mais c'est difficile c'est même innommable moi écoute décrire en réalité parce que c'est quelque chose avec na Claude Lobby sur Dakar donc c'est quelque chose d'horrible tu vois c'est quelque chose d'horrible mais les balbana français n'est plus présent que l'absence donc Dakar Zali à travers ses enfants à travers l'amour ou à repérer Sanabatu mutula mutatika na morceau à Dakar tu vois voilà. Ah, merci Dani. Merci beaucoup. Donc voilà, un petit témoignage. Bateau pesi pour navier Dakar, surtout bito pesa ba micro na ba dinoso eza trop milai mais tout tikara ba souvenir o ya bien pour navier Dakar parce que azaki mutu moro bien quoi.
Exact pour accueillir, mais azaki mutu moko bien ya motema malamu. La preuve qu'il y a du monde, bato balai belé pour nous la vie d'Akia. Au revoir mon vieux, tokuta nangara. Des grands potes ces anga da toujours bobo mais la biso place parce que les anjala na biso nyoso les rendez-vous à ne pas manquer. Merci. Daniel Akoma